Trop chers fidèles internautes et Aerotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là, votre humble servante, Carmen Aladjo, la diva, marque la confiance, marque la fidélité, Kanina Baraki. Abonnez-vous pour avoir précision, n'aba détail. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Paul Kabea. Bonjour à toi. Nali Sulura Youkasson. Bonjour. Bonjour maman, bonjour madame. Ça va bien par la gasse bien. Mais nalingena loba puisque au moni biso ngai nazaka d'abord na mesana ko kamaka na motema te soki na alika mifona loba puisque au moni na vinga beso na la kimotu likambo ou bien na proposer tala son na a besoin soit fin du mois soit eloko moko songolo pakala na osala boy il faut na réaliser ngoma sa patron na yo. Ok, patron, azaki na ba moni tellement ba déplacement ya moni te patron na yo bon moni ko benda peut-être ko benga zela boye sala boye biloko bongo ne faut pas tala biso to la batokola ko sala nde wana te moni soki ngana na komi ofina bouton ou bien na sali boye moni wo sa ko me ba beta mabe. Ok, Jean-Paul Adam doit respecter ba parole na ina bi ki respecter yango il sala. Ok, to lobi to za bien par la gasse de mboke ezali ko continuer le président Zotambola yo toni makamo bilan ezali bilan positif oyoki déjà ba pesi mbongo 1 milliard ya mbongo ya unité. Mbongo ya unité on dit 1 milliard. Mbongo ya unité bon siko na ata oteki ya boy bana limité. Parce que on dit Tambola ko dépenser les kito mbongo mingi doki. Batwana bazali bazana N ba monnaie du succès diplomatique président Betty yango bakomi kolinga ko lieba nini akenda yeko sala ba monnaie retomber nango ba monnaie montazo ya président dépasser ba millions. Mais à Zuiba 1 milliard. Il y a quoi dépassé 3 millions. Mais à Zuibsko 1 milliard. Combien Yoko qui n'est pas mondele après ça yombongo yo salele nini. Président Kei au moni accueil. Faut battre la vérité des îles mon na Belgique hein. Oui, vérité des îles zongi sko senga makati. Tikana loba na betele li solos. Vérité des îles 1. Martin Madidi wana alo bananu. Yembongo ezozwa na assemblée nationale bongo nini tika na compte député il faut boya yango azwango mais ngani atiki soit mutu na yaza kuna balia kanaye il faut boya mbongo wana alo bate ko pesa nga 100 francs te azawana ko tika na lobate yuzo c'est la vérité des îles ozo légitimer les sous assemblée nationale ozo mbongo. Il fallait aussi que nous ayons place à vide. Ils allaient annuler. C'est ça, donc place à la vide. Ils ont la vérité des îles, mais quand ils ont tu vois? Un aventurier. Fatia Kei, Fayoulou à venir na Yezali, Fayoulou d'abord, Nassina Yepsibino, que Fayoulou n'est pas congolais. Ceux qui sont congolais, à l'Oba, 1. Ndenga Nazabo et Nakoloba origine. Papa, Ngaï Nazali, école de Songol. Papa nanga zali boy territoire na bis village na bis na ko tangata ba parents ya papa nangai 3 c'est comme ça na tangi be territoire même na botami na chasse donc il faut na beta biloko wana yo botami na Congo ozo tangela biso village na binote ozo tangela biso nani territoire na binote ozo tangela biso territoire ya papa na binote même na ya mama na bin boloko bazaka material ka donc bande ko wana ba comprendre que bazali na moto oyo azali kolinga ko chat trouble na mboko oyo bazobenga Madidi il n'est pas congolais. Est-ce que tikana lo batte ba tunaki na top Congo yo landa ka ba nani ba information ba tune monsieur Martin Fayoulou yebisa biso bato bazolo ba yo za congolais te pese biso identité na yo otengai ba botanga na ndili na botami na ngoi na ndili na ilungu na koti makala na lungu na komi na mbinza na kendana na pompage. Voilà. Le bande papa nangai azali muyanzi azali mutu abasemanimba azali boy tangande bongo. Vous comprenez? Donc bande ko bazoya ba soi-disant puisque moni na biso na IDPS tozana bikolo nyos. IDPS tozana tribalisme te. Toyebaka yango pete. Pe même ngai bo soko yanga tribalisme na komona yo lokola French or mutozoli ngamboko ebonga te. Donc bien pas na biso Rose Boyat azali ministre ya jare ya nani ya nani ya affaires sociales azali membre ya biso ya IDPS mais azali bandundu ba cadre belé bazali ya IDPS ya bandundu bazali belé donc biso ba Congo bazali oh isoki tokei nani
Yves beaucoup azali mokongo ya ba Congo. Donc biso to yeba biloko wana te. Donc c'est faci eloko bandeko basana ngo besoin balingaki en tribal wana eya pour mundela zo tenter ya ko investir. Tango ene ko ya c'est la guerre civile. Donc biso toza mayele to yeba déjà que to kokoma na étape oyo. Tala lelo Fayulu azangi discours ya koloba puisque miloko oyo to frapper bango ezali gratuité et enseignement. Année prochaine, attendez, année prochaine secondaire. Premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Au fait, année prochaine, chaque année, on doit commencer à changer les méthodes. Année prochaine, université. Bon, on va faire un doctorat. Mais pas maman. Il a préparé le doctorat. Avec fatigue. Parce que moi, bien la grève de résultats ratés, l'école catholique est boy gratuité. Oyo nyonso azo boy gratuité. Aye bagazo salutrage au chef de l'État. C'est pourquoi bino bato quartier. Ceux qui vont constater, venez nous informer, venez informer l'État. Moutouana vous allez sanctionner. Et puis nazo les choses bonnes, c'est bien que marche à CLC ezalité. Nazo nanke nembango puisque il faut yoka déjà. Nalo ba makambo na yebisi que marche à CLC, o bazo préparer le 19. Il n'y aura pas marche. Ba ko marche zabiso. Marche en besoin 5 1. Ba bomba kapangala. Teresa kapangala. Ba bomba Rossi Mukendi. Bino bato ya CLC, bo sala marche. Muzito appuyé beaucoup pendant plusieurs années. Bo sala marche. Bino bato tuo ya la moka. Ko banambem. Mutu aboyaka kete bafuta bataleka mambudi te wale baka papa mama batele mwana nayo oya kubima kutana shade komba c'est biso zaina kisha sawa ga centre bato bakufa kaka même na la moko donc na la moka bato moko te bazana leçon moko ba comprendre biso nous ndeto zali ko incarner peuple congolais to yebi eloko bazo benga le peuple d'abord pour preuve oyoki gratuité ezali siko pona baluba te ezali pona ba Congo te ezali pona ba toyi de peste Congo mobimba na ba bazali ko boy na boy ba vota fachi na boy ba vota fachi puisque bandoki bazala ke belé ba yaki na kindoki ti fachi te fachi te biso to sali politique to sali parti moko ya masse to sali parti oyo to sali to oyo zali ko incarner état de droit na démocratie voilà comment les loma diri azo sala makambo azolo ba biloba loba il est à l'aise mais ce qui à l'époque ya kabila kabang mbela sa kenda makala kala mais marche on est pour ya pour 15 millions Bien sûr, il faut marcher pour ça pour bon, n'est-ce pas? Mais justice jusque là à quantité. Il faut que le bâtiment justice dans la quantité. Yo zoko tandeni. Donc yo comme au dessin justice. Tout ce que la justice, tant que justice a dévoilé qui était enquête na sali na commune étape telle. C'est par là nous to se débarrasser tout le banding to ça. Non, juste les indépendants. Oui, bi mwana moko kangari photo na bokecho. Vous avez confié le président Tshisekedi. Ba libéré. Ah, on est déjà libéré donc tous les indépendants, juste Abisso Zali indépendant. Voilà comment ngana ezoli c'est bino que président Abisso Azali président au Zali na souci à peuple congolais. Ndenga déclaré qui hier avant-hier Azali na Bukavu. Les lois na baigne. Et c'est que baza tuer si la raté. Tuer wana ezaki complice ya bato oyo balinga mboko ebongate. Donc magambo facha zo sala yo comprendre yango on dit maté misu na yo témoin. Le baba no batanga ofelete. Tu parler pour la basse sanction parce que ba président boyi balongo la basse sanction bato. Allo bité président ndeko to asengeli balongo la sanction. Ouais, mais babi ba rolongo la sanction. Ba américain balobi bazo la justice na biso basambi sabato si réellement dossier zali nde ba rolongo la yango. Donc soyons patients. Soyons patients. Est-ce que ça vrai? Bon, moi personnellement, je n'ai pas eu cette information. Moi, c'est un voyou, un diambé. Il doit être arrêté. Il faut que tu vas kangaye. Il faut pas kangaye. Akangama, ambassade na biso saisir dossier ba kangaye. Comment qui Martin Fayulu la Rome pour bazongisi esima bazongisi sima tazangi esika kiti esilaki bino bato bazo senga bino bomona gimi miso na bino donc Fayulu na Mozito place esilaki qui na reta place esilaki ngo créer bango place ba pour les qui bazongisa e bongo yoka ba yebise kete yo nani o bino yimati madindi wopi te awa esika ba président yote zonga
bazongisaki mpona koyebisa bino ke bato atembe bino bato bosalaka badeba omoni Fayulu na Mozito bazalaki likolo kiti esilaki kutu papa nde apesaki ordre bavanda te. Tu parles pour la 70% des combattants, il faut 70% des combattants engagés dans le ministère. Il y a des, oui, il y a des ministres déjà. Il y a des ministres qui partagent. Il y a des ministres qui bandimi déjà. Donc tout va bien. Ma soeur les va bien. Très bien, sans problème. Parce que peut-être des pays qui non, il faut partager. Partager c'est le lobby sur 100 ba ministre biso bazwa 30 biso tozwa 70 na 70 wana nde tokoyeba ke nani akokota nani akosala boy donc eza kutu pe mokepo toza ba combattant toza ebele c'est pourquoi tu parler pour na ya chama kabunda dans ce message non que o akotambola les présidents olikati beaucoup écarté c'est que ne vous êtes d'accord te la coalition no beaucoup pensana mais on a dit ça ministre oya kotosa c'est maloba na yebisaka bino na lobaka pega na lobaka mais makamja marka le biezali ke oya kotosa te ndenge biso to lobi oya kotosa ordre ya président puisque président zali na le peuple d'abord oya kotosa ngote or permettre cellulaire parce que catholique les autres statiques pour catholique zo ya gratuité catholique on a yebisa ke te boboto bate ya kaisa wapi po yeba ke kope na bango ezali ndenge nini okuyi ko imaginer na école moko ezali na école moko 3300 élèves. Si moi je me fous $460, si je totalise yango yango bazoyoka ezalaki shida oyo bazwaki po badétruire bana mboka babebisa mboka balia na nzoto ya bapara bakufa baenseignant bavimba mais lokolo faci akati kopwana yango oyo te marche eza comment imaginez-vous muntu oyo bazali kofuta 100 000 mais président libité au lieu de 100 000 nazofuta bina bakisa bino 200 000 ça fait ce qui fait 410 000 francs congolais. Comment bino bozo boy? On va déjà $800. Comment la vendre ça 50? C'est bien ce qu'on calcule ni ezeko même $800. Échange ya bango bazalizaki nde bazaki na cop. Lokolo biso to koti to kasser cop fatia kati akasser cop wana yango bazali ko servir te. Toyebi secret. Bagolapa. Oya kotosa te libanda. Présence ozonga masole aza déjà na terrain. Azana beni soka silisi azokitawa liboke fungwami ba petit basombi en désordre société déjà 26 sociétés américaines balobi baza déjà 26 ambassadeurs des États-Unis baza 26 sociétés oyo moko yeko engager 1 million d'emplois. Problème est que catholique n'est dans la école B na mboka na biso c'est catholique et boy c'est qui bana bieba kotanga te catholique a boy mais so catholique a boy to suspend dépense tout le catholique pe longwa elongwe ke papa kolinga bongo te puisque ezali bazoli ya mbongo ya communion bongo ya bamam ya mabonze zebele papa kolinga bongo te ba retenir que président zali mutu ya changement président zali ko sala ke mboka na biso ebonga atambola ki voyage à Pamba tendenga ba musu bazo sala voyage bo akenda ki omoni retomber nango monde entier fachi ba yambie na roi tikele kiti donc le roi tikele fachi kiti cela veut dire fachi comme roi. Non, empereur tiki fatiki, cela veut dire fatia comme donc boz à la l'aise président hier bon moni déjà et là les bosses ali frappe les bosses ali gratuité enseignement ce que boy fatika sa braza ce que quitter mélange avec somba yango o meka ngo soke za monga bo comprendre fati béton avec au cartonné accueilli na beni po achasko base militaire et vanda wana base ya makasi na minute azana beni donc tala fati mutu abolingwa boy boko tikala ko mbozo wa ete oyoki ba cameroun bazo réclamer base maboye bazo réclamer biso to le bipe fati azako kabate avandi na Congo na mabule za makasi tala Kinshasa ndenge tikali lancement ya le 19 mars zate le 19 ezali lancement officiel ya Kin Bopeto oyo monto akozala invité d'honneur c'est lui-même chef de l'état donc toyebisi bandeko ya sango bobenda bato na bino matoyi Monsieur Mbongo bende ba sango na yo matoyi oyo bakosala marche mokolo ya le 19 bakokutana na biso na nzela bakoyoka son bakopakata mbango nzamba batele bini bisika bozali bozoyoka ngai je suis au cœur avec tout le monde numéro nanga ezalaka toujours napesi bino référence nanga mpe nazali na yoka son Deli de Pes TV ok wana mpe osabone nazali awo na chaîne ya Muninga na kuiko zanga teke na lika na bashe mususu sala bien te nazali wana pona bino tala mwana nazole kapo tala mwana mwasi kitoka zali wana ok quand ça nous contact numéro nanga ezali plus 143 97 047 45 58 plus 143 97 047 45 58 yoka son
ti na hiho. Sans oublier président Sampaio na Chine. Maman Angangere na Virginie. Bandeko nyonso. Bozali wana nazali na bino moral. Nzamba batre bino. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit et je vous remercie. Ok, merci. On tozala kina président Yokason Babi Kemikolo. Yemo pa komi bossa. Yemo pa komi boss na chaîne na Yokason. On tozala kina Maré wana me asaka contrôle de kanaba chaîne na biso po tozane kapete kozane. Na ba propos ya Yokason za na ba remarque to ba reproche au komeli wana akozana pour na ko répondre bino. Là, je dis merci à toute l'équipe technique. Je vois mon papa Jean-Pouika, bien je vois mon caméraman privé Jonathan Sanga. Voilà qui derrière la caméra pourquoi pas mon réalisateur Andy Loumissa. Merci à toi. Quant à moi Carmen, on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.